Bandeko nanga pasi pe mawa, tanto yaka na pasi pe mawa liboso na bino, video ya somo, ya soni, oyo ebimi, oyo mobali ya yabe. Obo na liboso na bino, o eza mobali ya yabe. Epesi pasi, esali soni na mawa. Mutaloka Congolais, ezaka ndeko na biso Congolais, bat ba loka biso zaka ba ndeko na biso ba Congolais. Quel que soit les problèmes, ata boinani na muninga, ata soki niveau ki mutema mabe kominani, ata bozana ba problème makasi. Pourquoi kosala muninga boy? Pona nini kosala muninga be bandeko nanga pasi pe mawa? Eza ba video ya soni o circuler na internet ya mobali ya yabe. Nani asali makambo, nani aplibie mobala yabe, nani mwasi nini bazaki na ebo yo kango awa na Irsil Botelo TV. Eza pasi, Benita Leli, pourquoi ba camarade koma ami ya lelo ennemi ya lobby. Mbote bandeko na nga, mbote batu nyonso o bolanda Irsil Botelo TV, vraiment ba mbote na bino besika nyonso oyo bozali. Bandeko na nga na pesi bino mbote na kombo na Yesu, nzamba pambola bino, nzambe azala elongo na bino, nzamba lola a batela bino. Leo na eli bino likamba yabe na ye na ngo na siengote, en tout cas eza pasi. Na ye na likambo on internet na siengote, na ye na ngo na mawape, na ye na ngo na pasi nyonso. Pourquoi koplibie mobala muninga? Pourquoi koplibie atakutu yona muninga ngo boloba na alisute? Atakutu yona mobala ngo bobeba na bozaso na ba problème soki ya ndenge nini? Okoki jamais kusala ngo. Eza passe pona bandeko na biso. Bana onanga wana boyebi déjà bonjour bonsoir et dépendaka nango kana air o botala biso yango dépendaka vraiment na air oyo kolanda Irsil Botelo TV ndeko yeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Wana topesi merci na batu nyonso o balanda Irsil Botelo TV, merci na bandeko nyonso oyo vraiment bazalaka wana pona ko soutenir chaîne na biso, merci na batu nyonso oyo bozalaka vraiment wana pona biso. Boza ebele o bolingaka biso, boza ebele o bolanda Irsil Botelo TV, boza ebele o bobengaka biso, en tout cas nzamba lola a pambola pe abatela bino. Tozaka vraiment reconnaissant ya koya liboso na bino, naza reconnaissante ya kopusa na pene na bino pona koya kopesa bino merci na o nyonso bosalaka na Irsil Botelo TV. Bandeko nanga na pesi meilleur ve nanga na papa JR Kitoko Mubia. Hey papa JR Kitoko Mubia, merci beaucoup. Nzamba pambola tona loba merci yo mozoye ba eloni na lobi la merci. Nzamba pambola en tout cas papa nanga JR Kitoko Mubia na Londres ba lobi nationalité français ya tongo. Ya tongo vraiment yeto lobi la soute donc les boss des boss place aux ali ba meilleur ve na yo nzambe asala yo bolamu merci. Yo mo yebi elo ndi na lobi merci donc nzamba sala yo bolamu e localizo na kombo na Yesu. Alors bandeko nanga likambo yabe eza ndenge nini? Yabe na Karine Mokonzi bazaki ba camarades. Bazaki ba camarades o bazaki ezaki pena elie Karine elie Yabe. Karine Mokonzi na Yabe basali ki camarade na ba en dehors à TikTok te. Ba yebani na TikTok, ba bandi ki camarade na ba na TikTok. Tinande ba koma ba pire. Ba banda ngu na TikTok. Bazaki ba camarade ya makasi, ba yebana ki makasi, ba sala ki do ba yebana ki vraiment makasi. Avant Benita kufela mobile na ya liboso. Bande onanga sibitimaka boye tolali tolamuki Yabe na Karine Mokonzi bayoka na lisuté. Ti boko mona ba video komi ko bima boye Yabe na Karine Mokonzi bayoka na kalisute. Mutu na mutakenda na kwena Yabe na kwena ye Karine Mokonzi na kwena. Alors toyebite batu musu ba loba ke muta plibie ba video mobala Yabe eza Karine Mokonzi wana selon batunde ba oloba mais Karine Mokonzi ye moko alobi na abimite po aya koloba makambo ya ba video oyo nanu alobi pe eloko te.
tomona Karine a démarré ki live aya ko répondre na ba propos oyo Yabe alobaki e ana makamoko Karine mokonzi ba solango na Yabe mais Karine yo vanda amona bwekuna Mervin asali live aye ko bimisa ba biloko wana o Karine asola kina Yabe lelo Karine mokonzi azaki na live aye kolobela makambo yango aye kolobela ndenge ye asola kina Yabe pona mamba mbongo alors makambo wana ekomi epa Mervin ndenge nini bomona bandeko na biso basi nde bamipesa na bapasi bango moko ngana yebisa bino toujours yaya atoza bien na mutu tabwa ba camarade bomo likambo secret bomba ngoyo mona motema so okufa na secret na okufa na secret na yo bosala erreur ana ndeni ya ozwa ba secret na comme boza bien na muto bandi ko tandele ba secret na o lobi est-ce que boye ba te que lobi kuna muta ko trahir yo lobi kuna ki camarade ko aussi la potoza batu plus batu baza ba makele ezalaka ba makambo ezalaka kaka siko tango zana batu ya yeba ko batela secret na oyo moko Karine mokonzi akenda pa benita DFC $1000 akenda pa benita DFC $1000 benita apesa ka mbongo wana te ayebisa ka te aza makambo bo pona ba bank aza ba problème mo bo ya ba bank abimisi mbongo ebele mo abimisa mbongo ezalete nde benita ayebisa Yabe mais Yabe akia beti lisolo pa Mervin que selon batunde babi Yabe beti lisolo pa Mervin pour te biter Mervin ayebela ki en wap que apesa ki adefisa ki Karine mokonzi $1000 pour azwandako or ezaki bongo te ceux qui paie Karine akosi ceux qui paie Yaba kosi wana etala bango bande kona miniti oyo ekomi mukemke Yabe na tomona ta pilisa pena live ya ko bando loba o aloba kibo asala kibo Yabe na tomona te mena miniti ono yebisa bino Karine mokonzi kuna azo démarrer Yabe na ba live pas possible. Pourquoi bobombaka ba secrété ezalaka soki likambeye o basalaka kutubwe siko bozwaka maele te po nini ki camarade bokutana kana réseaux sociaux bosala ngono nde nini mutu mo bokutana na bino kana réseaux sociaux mais bozwi ki camarade yango bolambi yango lokwa ponduma desu bosala ngono ndeni bosala yango ndeni okutana na camarade na réseaux sociaux yaya bosila na réseaux sociaux mutu bokoli esika moko te bokola na bino esika moko te boyebani ba famille te boyebana ka na réseaux sociaux kande boyebani na réseaux sociaux mbala moko bokomi kopanza na ba secret bobangaka te mama otomona oka na TikTok ke batu bazaki ba camarade bazaki ba pire tant ba bebani ba secret komo bima tomona ngoka na TikTok bozwa mayele bandeko tala benita kuna benita uta kufela mwana to ebi biso ke benita uta kufela mwana Karine mokonzi kuna demara lubi ke benita bomé mwana ye moko abundana mutu mona zema 9 mois kuta kwela ka mwana kweya ka kweli mwana pre banda wana mwana bando pe masuna libumute wana nyoso to ebela ngo wape pa ya Karine mokonzi bozaka to bozaka ba camarade bobomba na ba secret bandero nanga secret ba bomba rango yoko bomoni bato bele ba osambo na ba TikTok wana po ani bo bomba ba secret tango zana mutu banda ko lobi me obosani ke lobi boko bebana obosani ke lobi boko bebana lo tambo bebana mutu muso garder secret ngalo bango soki yo wana motema obomba secret muninga tabo bebani me yeba ke mutu muso zana motema obomba secret na yo te yango nde zaka problème ena batu musu babomba ba secret baninga oyo kapena atabo bebani abimisa secret na otelo kwa Percy Katumbi ma copine de mon cœur que je sali Percy Katumbi ma copine de mon cœur wana pena balobadon camarade nanga bo mwana to bantina e banda libuma mama ti to tangi to koli to bali mutamtake na ndaku nae donc azana intérêt monté que atato beba na tato lobanate an intérêt monté abimisa ba secret nanga ayebi nga très bien nga pena yebi très bien
Me bande onanga bokutana na ba Facebook, bokutana na ba TikTok, bokutana na ba YouTube. Elo nini on bobimisa na ba secret na bino boy. Muta yebane yo na bomwana te. E buka musanga e busala ngo mabe. Camarade mo bokutanika na kimukolo. Ayebane yo na bomwana te. Mba mo banjo betele ba secret no sa bomwana. O banjo betele ba makambu na yo. Pourquoi bosala ngo? Pourquoi bosala ngo? Lelo yaba sambwe. Lelo ba sambusi ya ben internet Karine a démarré ba live chaque jour. Ya zwa problème na batu mususu mais ko zwa problème na Karine Mokonzi te. Bande onanga zwa na yo problème na batu ebele mais ko meka ko zwa problème na Karine Mokonzi te o simba mutu. O simba mutu. Et un même conseil o ba pesa Maria Tumba na TikTok. Ba te bele ba pesa Maria Tumba conseil wana. Zwa na yo problème na mutu. Zwa na yo problème na mutu mususu. Mena Karine Mokonzi ko zwa problème te. Ko zwa problème te. Lelo ba video e kumo bi ba komi ko suspecter Karine Mokonzi. Bomoni yana batu musu na vito banga ko o banga na ko zwa problème na bango po. Oye bate ba bimisela o nini. Ata eloko yo sala na ote e komelo sala. Bande ko batu musu na réseaux sociaux bo banga bango. Bobanga bango. Boye bana mutu bandi omoni kutunga ye kutanda kunanga boye kutunga kutu boye kutunga obosa na ke lobi ba obimisa oba panza yo muto ke betela makambo oye bateka ye vi na ye deje lekana omoni Karine Mokonzi vi na ye lekana ngona donc Karine banga ne le côté pour Karine finga ma oye mokolo bongo na ba live ne ba finga ye ba sambusa do ye pa ya sambusa pe via mutu o banga nete o banga nete ba ya bo garda ba secret na bino tala lelo mobala benita pasteur pour vous informer baloba bongo pour votre information mobala benita a pasteur ba publier ye bande ko ba video ya somo oyo ngai je na bo na principe nanga na partager ba video bulumba bati en tout cas principe nanga na zano yango na partager kate et puis na linga mutati ndelanga te donc ce qui est par erreur mutati ndelinga na ça la capture na na salle émission mais pour na partager on a partager kate pour et a péché et a lisumu na partager te pourquoi ko partager mais ça batu ba partager ngo batu ba mona ngo loko moi esengo mobala yabe batu ba sepeli mais bo baby si réputation moi mobala bato na bino pe bato bokenda ko filma ndenini oza no pasteur okuya ne kobosko oketia caméra pourquoi na ebate envoûtement bozala ka envoûté to eloko nini na ebate bo na ebate place na pena lukana yeba mena ebate eloko nini o epusaka bino boko matina niveau bo sala ba makam na bino boji caméra boti elo ni epusaka bino bolinga bo modir batu to bolinga bo sala ndeni ete ya bino ba pasteur alelo ok pe na église alléluia amen botondisi batu mais tala pasteur façon ça le kobo tala pasteur na vidéo lobi oh pasteur oh frère to oyo diacre to oyo évangéliste eza pasi ba vidéo na bino mabe to lembi yango to lembi omona ba vidéo na bino s'il vous plaît bokesa bakindumba na bino bobomba ata ba téléphone bandeko na nga bolongola ata ba téléphone bomonde basambusi mobala yabe ete ya bino nga na bisa bino eza batu musu bomeka na bango te bana ba vidéo ya kala babomba katango meka pia baniati Karine a démarré rando, yaba démarré rando na Karine a tomboka déjà na mamba mwana yabe. Yaba kosela akosa Karine Mokonzi na mamba bana ya mwana tanga botaka. Karine ya sali live pona lobala batuka yaba boti mwana kufite mwana zali. Njoka yaba ebeke mwana kufia bombele Karine. Et puis Karine na live lobeka yabe soko yo sali sanga base. Soki ka likambo eza ya solo tenga na yeko lobongo na internet na confirmer ba chinois nanga keze ya solo te na lobisa ote. Bomoni binemi yango bomoni rando
rando ye makasi. Alors totala bango lokwa ndako ezika. Sko nga na yo pesa nga conseil bandeko na nga. Ndeko o koti na Irsi Botelo TV o zolanda nga yaya. Wana secret na yo. Tiango na lipa lia. Ngata elilingi na nga na pesa ango confiance te. Ate elilingi na nga moko. Na bandolo ba na pesa confiance te. Secret na yo melango pena tiango na lipa tia manteka lia. Lelo ato kufi ebimate. Ato bebani na yo moko ozu omizweli kanda ya njoto no moko ebimate. Mais soko ozu ba secret no ke pesa na camarade yeba ke lobby bo bebana ba secret ebima. Merci mingi na batunya so obolanda Irsi Botelo TV na yeki juste pour 15 minutes na ye la bino likambo oboye ba ke mobala yabe ba pibiyeye. Na ya kopesa pe conseil et pa bandeko obabanda ki camarade ya bo mwana ezaka bien. Ki camarade obo kutanika na kimukolo ya banga on ne sait jamais. O ebite sika ni bako potelo buzoba. Ndeko nanga o akoti na Irsi Botelo TV sur ezambala liboso o koti na chaîne na biso en tout cas o s'abonner, o commenter, o liker, o partager nzambalo la a opambola yo. Kande tolobana ndenge moka bien, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions, que le Seigneur vous bénisse. Tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.